Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Natango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Emmanuel Kabila. Oui, avec lui, nous allons nous entretenir sur non seulement la personne de Joseph Hippolyte Kanambe, mais sur beaucoup de points. Alors, je crois qu'il va pouvoir nous révéler des choses qu'on n'a jamais entendues, qu'on n'a jamais connues. Emmanuel Kabila, bonjour. Bonjour, pasteur. Emmanuel Kabila, Étienne Kabila, Aimé Kabila, Beba, pour la nini, famille na bino ezaka na ba ebele bongo. Bon, comme on a vu ce bandit na ba namon eza papa sepelaka nango. Alors, Emmanuel Mouzé Azam Pembeti, mais il y a Pembe pour le roi Métis, le roi Moïse Katumbi, le roi Adabo Mboule, Pembe Oucho. Maman Nangai Aza Pembe, na émission Oyo Koleka Peu Oyo, na kolakisa ba photo ya Maman Nanga Aza Pembe, Klimape, na koleli mingi na Congo, na tamboli bamboka mindele mingi, et puis Maman Nanga Aza Pembe, donc il faut nazala Oyo il faut nazala. Ok, 3 ans, il y a succès, il y a Mouzé Laurent Désiré Kabila na tête ya pays. 3 ans, on a tout ce que nous connaissons Etienne Kabila, Toyebi Aimé Kabila, Toyebi Emmanuel Kabila. Pendant qu'il y a 3 ans, on a Joseph Kabila, avec qui il a succès, mais Ayebana qui n'a déjà. Pour nous, il y a vrai Bana Kabila, nous devons vivre dans la clandestinité. Papa n'a besoin de pouvoir à ça qui 3 ans et 8 mois. Suite il y a des dégâts aux familles, il y a Mobutu, Bana Mobutu Basala, l'air à Kotaka, avant Sabiso à l'obi, Kosala la Congolais mabete. Congolais nyoso azan de Konayo, Vandael bien, Sala nyoso bien. C'est pour cela que Toranda conseille à Papa Nabiso. Ataba Maman Nabiso, aposanta bangote, awanda ko bomba biso. Joseph, recherche une sala pour qu'il y ait comme un point où il y a un peu. Premièrement, à sala café, je ne pas à bien ça, chef coutumier. Le chef coutumier, wana bakendaka kuna, atiela bango poison, bakufwa. Na moni e bandaki bakisi na ye komata ba mama wana. Ti na Moïse Katumbi, gouverneur ya Lubumbashi, azana l'église na bango ba Maikari. Maikari balata ba bilamba ya pembe wana. Tina colonel Pierre, major Eric Makwekwe, major Hérison. Chaque samedi, la kendara na église ya Maikari na Kishasa. Ok, je crois qu'on en parlera plus tard aussi. Tu as besoin de la sur ce point. Et l'autre, Emmanuel. Prochainement, tu as Mbappé Etienne Kabila.
toyamba pe bandeko mosusu oyo baboyi jusque là bakomona bango etangama toujours ya famille ya musée. Emmanuel mpona oyo etali bozwi ya Joseph Hippolyte Kanambe uranium oyo ekenda sango makambo ebele ekenda sango eloko nini oyo esali akoma na mbongo oyo aza nango na ntambuke oyo ye kaka te na lipasa na ye Jeannette auti kosala fete akomi milliardaire akokisi ba 1 milliard de dollars 3 milliards de dollars asalaka nini mpo aza mbongo wana nyonso bazopie mboka na biso. Joseph Moïse Katumbi PDG Jekamine na ministre mine Kabwelulu bazozwa ba uranium bazokende koteka yango na Iran. Yango wana omonaka na journaliste oyo Israel Kenda Nef ya radio télé Mwangaza na butu Moïse na Joseph banda koiba uranium na Shinko ezana ba camion il fallait kendo bima na Zambie. Journaliste wana monaka ngo akia filmer il a filmaka ba proposer ba mbongo nyonso aboya pour l'intérêt ya mboka alekisa na télévision le binango akufaka azalaki empoisonné par Moïse envoyé par Joseph. Ba richesse bozwi ya Hippolyte Kanambe eza wapi? Premièrement na Congo Joseph aza na ndako te azaka bandako leta oyo azovanda evike soki esili ya kokima aza nde na baferme otukoloba babien ya vie na biso na Tanzanie ti na Congo ti na Zimbabwe eza na kombo ya vie na biso. Yango wana bomoni Joseph abloke babien ya vie na biso aboti mwana na ye oyo apesi ye kombo ya vie na biso alobi mwana na ye Laurent Désiré Kabila nyonso wana eza po soki alongwe mwana na ye a bénéficier na babien ya vie na biso po eza na kombo ya vie na biso mwana pe apesi kombo ya vie na biso na babien na ye nyonso asati encore na kombo ya mwana na ye. Joseph avana basi boni au juste. Joseph azalaki na mwasi avant akoma président abota avant akoma président azalaki susu na mwasi moko papa na ye azalaki directeur PDG au FIDA Rwanda wana azalaki susu mwasi na ye. Ok, alors Emmanuel Kabila toza toujours kolobela makambo ya richesse ya Hippolyte Kanambe. Nathan Oyasali, il est devenu vraiment milliardaire. Alors, peuple congolais, tous a besoin de découvrir Mouzindo, Yabouzuinaï, Lelo Oyoneti, l'Afrique du Sud, à Johannesburg. Congolais, nous, soyez soko Kena Town, à Rodaville, à Kolaksayo, immeuble, Oyo, Babengango, immeuble à Mobutu. Alors, la richesse, monsieur Mobutu, Yebanaki, non, Oyo, ya Mobutu, Oyo, ya Mobutu. Alors, soko Hippolyte Kanambe, vraiment, ba compagnie naïe, ba entreprise, ba action naïe, atiango na kombo ya nani pe eza vraiment wapi? Nakoloba 70% ya ba entreprise naïe eza na Tanzanie, mususu na Rwanda, mususu eza na Zimbabwe. Kombo eza na kombo na ete ngai nazomona atiango na kombo ya mwana na ye oyo auti kobota po derema pe asalaki biloko moko atie na kombo ya mwana na ye namoni azotiango na kombo ya mwana na ye oyo auti kobota apesi ye kombo ya papa na biso po mwana wana aherite pe ba bien ya papa na biso. Ba musicien nini o baza proche makasi ya Hippolyte Kanambe pe ba ovant ba kota na action na ye ya mabe neti ya kubuma neti ba mission ya mabe ba musicien congolais yebi. Premièrement ye moko Hippolyte Kanambe na ndako na ye okoraka Nzemba Wera ye depuis aleka président ye ale ayokaka Nzemba Wera. Alors l'action ya mabe oyo
bamusicien oyo yebi bamusicien congolais basala sur ordre ya Hippolyte Kanambe? Bon, nakoloba mingi te baaction ya mabe bamusicien basala, mais nakoloba babiloko mabe oyo asalela mpe bamusicien. Mais alingaka wera, mais babiloko mabe neti na fete na ye ya mariage abengisaka Madilu aemba. Madilu après koyemba apesaki émission akende kotiela des fois au poison. Madilu aboyaka, Madilu akendaka, alors que Madilu kokende na ye mpe biloko aliaka basi batiaki poison, croyant que akokende kotiela des fois au poison ye mpe akufa. Madilu yango wana monaka kendaka après un temps epa na ye akweraka bosi kakufi ti lelo na hôpital balobaka vérité te. Juste après d'effort wango asala Hippolyte Kanambe nini? L'air tozara na Tanzanie, Joseph l'air asisaka école primaire, yasengaka vie mbongo akende ipana mama na ye na Rwanda. Sikoyo Joseph mbongo azwa akoma ambiance, asombika mutuka akoma sala taxi. Nde yango wana des fois upele akenda kwemba muziki kuna na Tanzanie. Asepelaka bakutana na Joseph aluwaka mutuka Joseph ozaka mutuka moko bien vu asombela ye asepelaka ti lelo Joseph comme président yango na ba course bakozelena ba réunion taximen libanda yango na lelo Joseph comme président des fois wakima des fois azazo bate kuna na Nairobi nazalaka na ye kuna na Nairobi mbongo azokotisa kuna na azokotisa na Congo ndokota mingi mais pourquoi kimi Congo à Nairobi depuis mandat Joseph nazalaka na ye lisusu pour l'air abandome Joseph na Tanzanie nazalaki mwana makasi ye azalaki na ba photo mususu et puis na famille na biso balobaka yango bayebaka des fois toyebana na ye na Congo te toyebana na ye na Tanzanie. Joseph atindaki Mugalu parce que azaki déjà d'information que ngai na Amérique ezoleka bien. Pourquoi? Parce que tuanda kopesa ba rapport nyosi ya mabe na ye yango wana alandaki ngai atindi Mugalu alobi que yebsaye soka si il joue avec la pour nazalaki en contact na Mindele ba rapport nyosi mabe wando sala biso vu na ye ba identité na ye nyonso to pesaka pa ya Mindele ayokaka information wana nde atindi Mugalu AFC Mugalu aya to solola Mugalu aye alinga théoriser biso alobi le président dit que vous jouez avec la vie yango wana déjà conflit bandake à partir ya wana et jusqu'à ce que je me kolandaka batinda basoda na ndako na nga bayokanga ngai tant que ngai pina za bagarde na ngai o depuis vieux atika ngai sikoyo bagarde na bandimelaki ba ordre ya président ya Congo Hippolyte Kanambe te yango wana masasi betamaki yango wana edaki ngai pena kima bagarde na ngai wakufi donc tout pour nyokimaki na mutuka na yo te okimaki ndenge nini ozwaki taxi ozwaki façon nini okimelaki makolo yaki mbangu ti ozwa transport na aéroport to ndenge nini? Hippolyte Kanambe atindaki basoda baya kokanga ngai na ndako na nga basoda bakotaki te babundaki na bagarde na nga le même bato wana abengaki bango batinda basoda c'est le même bato wana bakimisaki ngai ti Zambie lipango zaki encerclé na face ya liboso kaka le même bato wana bayaki na face ya nsima bakimisi ngai ti nake kokota Zambie. Donc ko maltraité biso ko kanga biso ba poison azotiela ko privé biso hôpital ezaki ofele classe ezaki ofele bakomofuta biso bavanda kofuta biso $1000 par mois ya famille et comme $50 tout ça. Pardon, bandela nano de 1000 à combien? Bavanda kofuta biso $1000 na maison civile depuis Hippolyte a comme président et comme $50 totuna Mugalu bi na kosala nini na sina lembi na ngai.
tomona même na ntango ya Mobutu akosala moto mabe me azwi famille na ye mobimba charge. Tomoni na volume 1 tosalaki na yo lobi mama Sifa aza na poison na nzoto mais todevelopaki yango vraiment te poison ekutaki ndenge nini apa mama Sifa bato nini oyo oyebi baza deja na poison oyo Hippolyte Kanambe atiela bango. Mama Sifa aza na poison passeport na ye Joseph abotola yango ye na Joseph bazoyoka na esu bien te l'air akuvaka Joseph que Joseph mwana na ye Joseph apomete mbongo ti elo afuta ete tana nivo motema mabindingo wana motana degré atakuti satan motema malamu obiki Hippolyte aleki na satan na motema mabe po satan sosaleli ye mo bapesaka omoi bapesi ye mo po s'équipe mais na suka film ayi kolakisa masekeni ya kisatan mais Hippolyte aleki na satan na motema mabe esikoza ye mo satan mabo akoti na kati ya Hippolyte te. Oui, tout continue. Maman Sifa. Maman Sifa avant na longwa Congo avec na vie à bienté na poison et débissier là moko na carburant na mutuka ezate ba benga gouvernorat ba cha carburant na Jeannette ya pamba oyo rwandaise msusu oyo aleki Maman Sifa na mbongo na musika. Baleza Moïse Katumbi likolo ya 40% na ye wanda olandela wana yepe amelaki ya yepe donc kala mingi te Moïse Katumbi akufa bon mbongo aza nango akendaka po te bachange makila mais euza na suka na bato basele mabe bango nyonso atila bango poison. Alors à part Mama Sifa na Moïse Katumbi est-ce que ezana bato lisusu te? bato mosusu tokobanda na Francis Kalombo tokobanda na Lambert Mende balongoli mosala atindi ye aloba mabe mpo na opposition apres kotinda mabe mpo na opposition atieli yo poison. Baza mingi bamosusu na kotanga bango na émission oyo koya nsima sans oublier pe Mugalu ye pe batieli poison yango wana akendaka po tout le temps bachangeaka pe makila. Alors Ngoyi Mulunda quelque part aza ndeko ya musée Laurent Désiré Kabila. Mais ce qu'il est en train de faire na Joseph Kabila, comment vous, les vrais fils de Kabila, vous traitez vous monde en ndenge? Ngoyi Mulunda a changé la biso face. Yango wana bomonaka tante na biso mama Kibawa apikaka crise akendaka kokufa na Inde awanda kopekisa Ngoyi Mulunda a soutenir Joseph. Ngoyi Mulunda ndako yokaka te apikaka crise na bapoison Joseph atiele avant awanda kotetaka ye ti na koconseille Ngoyi Mulunda yango na apikaka crise. Ngoyi Mulunda aza déjà exclu la famille. Ngoyi Mulunda aza mutu a PPRD alataka polo a PPRD akendaka ba réunion a PPRD aza pe mutu a Mazembe eza a PPRD. Ngoyi Mulunda nakutana na ye epai ya Mama Sifa plusieurs fois abata banome président ya Seni nakutana na ye plusieurs fois Mama Sifa azolia fufu kuna yaka tu bakombata bachanga maboko et puis na kosepela na émission oyo ezoya mikolo ya liboso awa ya liboso mikolo ezoya tokosala makasi tokende na Tanzanie na yebi bandako ya bamaster Hippolyte Kanambe baza pe na bapreuve mosusu soki na bango baza prêt prochainement bosoutenir kaka Bishop Pascal Bishop Élysée Pasteur Pascal
bo soutenir bango na umema bango na Tanzanie pa ba master ya Hippolyte Kanambe kuna nde to bokoza ba preuve mususu oyo bolingi to ko filmer ba compagnie na ba école atongi ba stade atongi 5 chantiers ande na Tanzanie bo soutenir Pasteur Pascal Bishop LG bientôt là to kende bon Hippolyte Bungi si Tanzanie ko tuté Rwanda et communauté Belgique depuis à l'équipe président Rwanda et communauté Belgique Rwanda bazolo bake soku bunganye kuna akoya wa ipana bangoza awa yangwana Rwanda communauté Belgique Tanzanie komi bien Tanzanie misala komi ba professeur à Tanzanie bazaki en grève même temps na ba professeur na biso maintenant mbongo na Tanzanie bafuti ba professeur à Tanzanie Hippolyte Kanambe mbongo wana yotaki na gouvernement azaki ngona gouvernement na ba ministre na ye oyo ya finance Matata Mponyo nao ministre ya kala nyango bavanda kana bango bazokabana mbongo mutakolo bate azate yango wana boss tenir opposition boss tenir Papa Tshisekedi boss tenir Vital bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto azumel bino tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmin.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.